se kingo ekiti kilo okobwaka soko bwaki na place bafuta yo ndoko futa mbisa batu po kwesi bambisa obuki bassin osolela na motema same ya miso ebima me passe eleki fimbu coup de terre avion dire mutakoti kasha tipo na tango aleyo soko za mobali amanka lokola nga kopesa ndoto na bar te po solongwe musala pesa na bakaka ponda kotika na kimia soko pesi tala soko pesi nda kumbongo bazolia mobala malonga tala kande bana baolia lilote akinda fandi pembe lokwa boxer a pemi na mitan awa lelo balie lobe ko uta wa yango moni sani atata to moni misuni disi moya munene muto ezo tourner lokwa montre ma epema conseil gratuit mobali soko si mwasi komone lete lokwa mboka ngina singa même mboka ngina singa bafungola kata na 0 era tourner na lopango bando cha mwasi na ndako même jour à férié à fête bimata na mwaso beta turu rien so kuti mwasi propre zu e bano ndira juki mbanda pembeni kande ngoti kake na liputa milinga saka milinga yana mwasi msotali age na libali balanite mwasi a 34 matama necha mama 57 ans kozo mona mwasi azota kitata moka zo regretter fakina zande litama boyo azo mi fule lo ndiolo kapema nazo bano polele et puis na ngirate libalo to kotina mwasi nzela moko nzoto moko après 6 mois mwasi ayi munene ko lekanga te tika ko meka mingi na moto na yebi to pesi mbongo bandi olama na nebelite de je meki lipeka yango moko na kingo esili na moto tanto lokabolo koti su na kati tala ndezole baninga trago ya wana koma se mukona lemisa ka soso na kendeke paite na fa na ndako ozo fungola nzungo tala na tindiki fenêtre ma cheritana se nati po meka su papa ya pamba se ko meki afraga par na o yango wana era ko kabla to tala 4 yo 3 points leki damo moko ouais na pesi bino mbote balandi ya émission na bino pour bola na pa ya José Lukamba TV comme ça va bino passer jo tu vas péter antimi ngoloba deni ni moko boy base de onangai lelo na memeli bino 3 cours différents pour ko zonga biso na nzela péter ya moko na moko aiba au juste toza wapi tozo kende wapi tina na biso nini penga moko kolonga na zati na ela nini premier cas. Est-ce que oyebi ke omata okita toza na droit ya kolinga nzambe po to salama na ye toya na volonté na ye oya pesi makasi ko koma lelo ko baluka ngano to baluka to finga matondi mama to chola mato zala to te muta pesa ka courage ko koma lelo eza oya pesa ope moko mati lelo mama bota yo akontrola ka o tete ko koma na age ko tambola yo moko sa oyeba ko bunga mama soka moni ko to wuta sepela mwana ngai ya koma mayele ya tambola zongi se ke za bien mingi babimaki lokola yo batike na nzela pona bakamba ba accident makambe bele to yebitini to koloba wana premier cas yango moni toza obligé ko linga nzambe po ende kolobi biso yami bale est-ce que oyebi ke ko vivre na mukileza lokola bagarre championnat o équipe ekutani po moko ndongo ne bima champion bandanga bien koya mukilité lokola baninga esengo na bango ekamwisaka yo sa ofungola maboko luko koma lokola bango komana koyana koma kosepena makama muninga oyo azosala menga pe na zaneti ye na kanga maboko na tiraka kokumisaka ye menga na sala keloko te na zelaka baninga bakenda koluka bongo bapianga ndeko landanga bien na soko loba banini oya koyokanga merci église tina nango eza nini église elakisi boye nzambe abenga batei na yeba te ya batu pona koluka kokimisa bango nzela oyo eza au contraire ya makambo ya sengi po kutana ye na lola nini ngina loba na nzambe soko to ye awa zala na maîtrise kowela wela te tambola ne kenge mais ne pas dit que soko sambeli mingi nzamba ko peso lipa sa oboma nzoto na koluka olali na tongo lamki na sa porte lipe ndenge batikela mana muke biloko sa senga nzamba ko linga yo poza ya ye akobatela yo po ye muta osambela ye abatela yo mais pona kotala kolia na yo anja kokita te bisota na ndoto lata couleur verte ou bleu amaka sa direction du film nzambe pa kolakisa ote ke onenge zabe po bima lelo nginda tambola kotama tete mbandaka lobe sa direction du film nazozongela ato ke église oko sambela jamais tongo tipoka soki balobi amen lokola pasteur atonda nguya osituka otondi sa olia ekozalaka jamais andanga bien nini ngina lobao komanga mwana mobali toke penza pete yoko bakuru epesa biso kaka tokosela mvutema na yo moko bebisa vi na okosela bato premier cas ngande na zao
soki na komi na âge ya kobala mena na mbongo te même ya kobomba ngata na lipa ko banda tongo ti pokwa soki na vivaka na mame na misala moko pe na yebi ko tchelongi na moi te lokola ba courager na kanga maboko lokola goigoi na yebi ko bima te na yebi ata ni ko pusa pusu ni ko sukola mituka ni ko telema na ba compagnie ni ko pusa moto nini ekotinda ngai nakende kobenga mwasi na tia litoi mpe na riske zemi baya kotikela ngai ye me nga moko nayebi kobomba ngai ata lendi ti dimanche te mpo nayebisa oke nani aza na foti na place wana eza famille nde ekangi yo ou bien kompei nde moto eza mabe ou bien yo moko nde obrile betape amarge toza na age ya kobala oweleli kotia mwasi litoi sa koluka kobimisa elongi na moi yo luka ya sanfule kobomba yo na mwasi toke maleme yo pe muto otya mwasi na ndako ozaka courage babetelako maboko oza courage pourquoi okota na masolo bakamaradi bokenda kotika mbongo na bar na peya manka oyo eza na venir ya malonga te komo oza na mwasi na mwana moko to mibale oyo babetelako toleke papa ya biso yeyo oza pe mobali malamu mpo olalisaka bana nzala te me kokanisa teki apart kaka kolia makambo so ekositukisa oyo ya maladi to ya mwasi makobela eyeba nani kobanda fishe afa basungo na bato misusu ndeko na nga nazoteya bino na bafaçon nyonso oyo nazoteya eza sata te nzambe te nazoteya atake être humain ndeko na nga pesa vi na yo raison zoba tikala kozala te omoni nga nde nazali awa nazala na moke to na ebele nakopesa vi na nga forme selo kalkila nde nga nazomona soko oseki nga osali mosala punda mpo yo kolinga nga koleka kolonga te conjoncture makambo nga nazomona te natombe na lipapa yo wololi ne pas dit que oyebi kolata koleka nga conjoncture avina mikolo kwa naza na ma décadence mbongo nazozwa esengi te nasomba bilamba lokumu mpo bokumisa nga me na ndako ezala nzala nakondima natambwa na coupe toboka bowolola me bana nga bamona ke papa solo yo amemisa sachet yokanga bien ya misa tunozokende kana bakalikini koma yo kotelema mpo anviaka bauti voyage ya poto yo lokolo voyage ya poto to ezaka na susi lokwa nzambe alingaka ote koleka bango te ko voyager na bapoto eza na ba procédure ebele ya na ba misusu bateka lopango batinde pa kenda mungu na nzungu eza na batu misusu pa eza na famille pauvre akola ki sambongo ake ba kopa nzela mai ake ba kopa na ba compagnie e konzo elekati na ba voyage ebele bela privé ye le loko ti ba mbongo e konzo pa sala futi tikia kenda ni bani baninga ana solo bao bino pe bate yo bozo te ba via baninga na concurrence soko za motei ndeko nanga te ya baninga na pete kochola ka bandimi te ata bongoli motema noki te kochola ka bandimi baza ba pauvre te ata na miso no ba umeli ba esika bangindi nzamba yebi nenga sala biso na biso ngandongo moninga aw na beta ka sedi moko ba 10 ba 8 ans na kenda ke église me ko zona nga ya pasi na kimi église te po baninga ba pilanga na kobonga ou bien po passer la teki ke o moni bino koton bo futa opesa ka mabonda te na kenda la église passer te nakenda kosambela mpo ngai un jour nakota lola kobonga nayebi ke talinga me mikolo yango okwa naza na crise kote so nakendaka bazozwanga te nde nakendaka kwa motu moko akenda congé tous les bateaux baza piaka balinga piaka te akutanaka nde na faux pula bapasi azokutana yango soki abeti lisolo bokotiola yokanga bien oyebi ke bato mingi na vi bopesa bango foti mpo na piaka eza bango te vi nde détourne bango briske ngai namona moto azwaka mbongo asimbisa bandeko na ye baskroka ye namona moto azwa mbongo asimbisa mwasi akosa ye na mwana muta somba ke loko tela kenda ba wanga na ba boto ta bima perdre me ba kose le kwa fautif na na raison ngana mwana mutu oyo vina e seke koma le lobo e po chef na compagnie da sala tricage na ba no polele na mwana batu o bazaka na poste na musala discussion basala ka muke ya yeba te muninga kenda ko kosele makamu pa mundele lo ba benga na libanda boko sanfu envoûtement na ope ba piste à vie na mwana mwasi wa kabala na kinduma bofinga echel asala kinduma na sengote azoka mobali apesaka confiance mobali la ki se ba ventir kuta kamwa yango ndongwa na confiance ya mibali akoma oyo ko ya eya na mwana mobali o ba so boniele lo makamba koma ko sala ekoma ko lekela bato mwana mobali o penda to ndima kite akoma boyelelo akoma bimema mema na quartier pondunyo so ba mama metunte o baka fina ndeko nanga soko zo seka mutu pona makambo tali résultat ko za mbongo yondo za nerere nzambe yebi le pourquoi sala biso mapamboli mingi yana banzela soko tali même nga na ote ya bino aw na sala ba vantiri talaka nga na kenda ti mwanda pona koluka vi na mwanda olena zape na mwanda ya vili na kenda ti na bachamfu mukota chende na malongo na bima ba garso ba memelaka ba mama ba base ambise ba capitaine ba
d'abord na bendana nu filet na ba pêcheur maboko isoka lokwa na tsazuki nini po batikela en tout cas na lo bana yo na memela ba mama na ba bassin ya koli ya ba mbisa capitaine poto ke nango ti place ba camion perenko eyaka po ba zo camion ke doteka na mwanda oseya nzela na makolesa ko banda kwa izami ti po matete po ba pesa nga $5 pembe na oseya mais ezo tutoka na makolo wa tala base kingo ekiti kilo okobwaka oko soko bwaki na place ba futa yo ndoko futa mbisa batu po kwesi ba mbisa obuki ba bassin osolela na motema same ya mise bima me passe le ki fimbu ba coup de terre fi on dirait mutakoti kasha tipo na tango aleyo tala makamnazalo ba soko yo kinga ngakolo ngaye yeyo est-ce que passe yango na livre ngo pa na ya nani mikumba nanga na esenga ko ya mobali te nzambe tonga mobali kopi nanga tu nazo sala na mona ki yango na ko kimela wapi yango na lobaka nzela ko bonga zala mutema munene lokwa coffre fort soko zo betaka masola pasi pa batu na pasi ba yo koma ba ko chola yo soko le la ba pasi no pa batu nyonso nzambe ko bomono ki poser compétent bomba ba pasi na livre d'or tikela mikumba pa nzambe pesa confiance na yo o soit te loko komi lobi se ka yebi yo olala nzalo olala te soko beti lisolo kutu bako cholo bien tambolaka ne kenge zaka na maîtrise lukande ka place ni ko pesa cha mutu conseil gratuit po bonga foleka na zéro batu bakansaka enda bima liboso a 0 nda zaka liboso a 1 babandaka 0 1 2 3 tina 9 bakosela 10 makambo lokwa yaka na 1 na 9 10 azaka nde sima ba 10 11 12 1 penda soko bakomi ebia babandaka nde 0 1 tina 9 yango moni 1 tina 9 basakanaka na 0 te 0 abimba pamba po soko bi 0 bakowolola asengi eloko te seki bakopia ye rien mais 0 wana côté bokokende 1 tina 9 so bomoni 0 pamba bokorate cop ava bachiffre na bino 1 tina 9 ekoma na kilo fo 0 abima pamba bolole aya na nsima afanda po apesa bachiffre na bino kilo 10 100 1000 200 300 500 900 po mona ke ba 0 wana nde akopesa chiffre kilo na vie soko lingi oresir bima 0 abima pamba ye moko mais na bakopi bokobenge te akokende po apesa bino poa nde bokoma na tala na oloba wandeko na ngai nayebi te nini naloba bapaster so nazongelaka bino mpona bake non bosalela nzambe na intérêt professionnel oyo ya bato nyonso bosalela nzambe na intérêt privé mabumu na bino te pe eza na crise napesa kokofraka bandimi bayaka kopesa ofrande sa boyeba mpasi nini balukaka na peya kaka bino moko bodonda bango balela bolakisa bango ke lokwa boyebi nzambe boprie bobima bokende kobeta mitu lokwa boza mitu mikila te nzambe akobanda na bino ata na pasi me lokwa boza yaya kotombola bino ti bokokoma bato minene na pasi kaka veye mayangani oya prier mingi soka somo na lipa clair te ko zaka muyibi pa kotika te po libumu ezo déranger landanga bien okamaka te ke batu ba priaka te bazomo na 100 francs bango koleka ba chrétien pourquoi ba chrétien ba yebi lo ya kolinga nzambe sa ba lukela bango lipa or nzoto ozali a soki ezwi lipa te kokoma lobi na esengo te kolembalemba soki elembi te pendant 1 mois okosa bafarfolie ndeko na nga naoloba clair pourquoi bato basambelaka te bayebi kobima na ntongo bakende kope bazwaka mpe 100 francs osomona courage mpenza tie mbongo na poche akende église ata ye sika bapriele ya kweya po azalaka na mbongo akweyaka na priere te eza rare soki oyoki ngai nazoteya yo original mais soki oza mobola ata kutu batali yo te mbala moko okwei pourquoi difficulté eleki na makambo ebele okweya en tout cas yaya bana basi oyo nazopesaka conseil mama no papa ata azanga mbongo na mama toli na bango eleki nyonso mobotya koza na mbongo te me espérance kokola euti na ye okamaka teke ye azaka na mbongo te me mutu mosusu bobanga alekai na mbongo makufa ava na aja mokene ebela mbongo papa na oyo azanga mbongo manuni so tuna teke azanga mbongo manuneli wapi expérience ya vie eza lokwa sagesse bino kwa boye na génération ya mikolo boboyi tola bapara bokomi kolandaka motu aza na mbongo opesi matoi yango moni bolandi mbongo bozwi bamituka me bokufi noki conseil nazopesa yokanga très bien na vie po tambola nekenge 1 kanga munoko de 2 pasi ya famille na bino to ya yo kobetelaka bato nyonso te okomisambwisa valeur ekoka 3 batutu bazwa bazaka neti yo chaque moto aza na catégorie afi nzambe atiela ye naloba yango chaque fois toya mokili lokwa bajoueur na terrain toyaka na varese moko me na terrain mutu aza na poste wala teli numero ne na nsima
soko ya ataka tikala na taki wana ba ministre ba président soko ya médiateur za numéro 10 akabola kabale loka ba directeur na ba compagnie soko za défenseur loka ba biso bangambo bimema mema toboya ka kopite pona nzala bimema mema soko za mwasi yaka loka gardien yo mtu ba hein gardien na bongisa ka na coup franc wana mwasi ndazo ka gérance anda ya ndako yo kanga très bien nina ngina lobao vie eza lokola kalikili ya kokoma ti poko amena mbongo muke vie eza lokola mutuka oyo eza na essence ya muke aza na posa abula kota mbongo bien jamais akende kobula na place oyo eza plat po kosala dépense essence kosila mbangu mbongo kokota te po akendaka yoka karo eza na essence muke mpo ebula fe esala boye ekenda koluka kote ngomba eza amati na essence azongi zwe landanga bielaksi nini famille a manka bakendaka na vie à vitesse te lokola baningo bazo toucher salaire libala no kokufa mbango kokosela mwasi to mobali mabebi ko gérer ndako te bolingi ba dépense ebele me bwana mbongo muke bomisa bana noki il faut vivre na keba na mwana za makoma kasi lokola mwana mundele tinda e congé to azonga na sama ko koma biso ndako to ana mbongo malonga te to le pondu sa musuni mwana likoba ba caprice ya fièvre oboso mbele dolé 2500 dollars nga tata na le pondu sa musuni toko zoela wa est-ce que yo mwana oyaki na biso to toye na yo oningo komande ndako a valeur landanga bien vraiment sina mobali bayoka na dioler bana no balamuki te bakota coaching ko pesa ndako raison ke bana mwasi oyo pesi ye $10 ya bandiko panza sango loka ngindi libela papenga famille ba ko zambongo nyonso fo momi vraiment si ayoka la mbongo mobali mawa moi ça malonga za lokwa garde corps à papa va licence sur papa fait tout en nous lokwa mokonza kufa avant garde corps te vraiment si so ko pesa mbonga mukie jamais mata moto kene nango wenzo poko bebisa mbongo ekolo fa kene makolo na technique ya kolia na zo pesa conseil na Congo pokoka yokanga très bien lupango mbongo mukie so mobala pesa mbongo ko somba pondu na Thomson to 500 contre badi obebisi de ataka pamba kende sala pondo apamba sa musune compagnie fufu lobe kuna somba Thomson pe ya pamba pobo pousa journée mulai mbongo tika lokwa famille za kilo habite so landanga soko sa mobali ya manka lokola nga ko pesa ndoto na bar te poso longwe musala pesa na bakaka ponda ko tika na kimia soko pesi tala soko pesi ndako mbongo bazolia mobali malonga tala kande bana baolia lelo te akenda rafandi pembe lokwa boxeur apemi na mitan awa lelo balie lobe ko uta wa ya moni sani atata to moni misunidisi mwaya munene mutu ezo tourner lokwa montre ma epema conseil gratuit tala sani abana nde bayaka matama po bebi pesi ngonge uti se batone babambi fufu lokwa changi po bebi te passe tala bana lo bana so ba vérité c'est sérieux bino bozo wela ko bala bino bozo pesa vie faute est-ce que quelqu'un azolo ba bozo salela yo loko zo sambe lokutiki nyonso na molimo nzoto ezana nu awo loko zo esango mabe okokufa noki soko linga umisa nzoto tosa oya awo linga nzambe na molimo mabimisa nzoto lukela ngo lipa ule sango malamu bongo o vivre ke baba kosa oteke ko linga wate linga molimo ndeko nanga okomika bana molimo oya mukili soko zale okufile lote oko vivre wapi yango moni mabale koti bino ba décadence et compréhension moi sina mobile oyebi ke mobile azo vivre na manka mais opesi mobile mbongo landanga bien oyebi ke bozo vivre na manka opesi mobile confiance na makambu nyonso kaka ya lukela yo mais mobile vivre na mamema il faut ba ke papa bana ndengo lukaka wana pesa ngata 30,000 $50 ngapena tia mesa na barabara na teka na luka lipe kolesa biso nyonso vrai mobile pas za soka betiko pasima 20 mama yaka zo bandako pour pesunga biso nyonso to komi na lero match elinge si l'équipe ezopola na ba défenseur basungaka bataka na tagi po na milieu kwaza na matoi ndako tozali soko za na bana ebele mbongo muke kolingaka bapaya te na lo bapolele komanga na sana biloko na kotonda te na kabela mutu mususu ake na lokumu ngana tika na nzala affection ngo ya nini bote ya batu malamu landanga bien conseil gratuit na zolo bapolele na vie soko yoki à venir na osonyo kotelinga na lobi yoka ngo ngai ba wolola metambola na ndenge million pesi yo ngana tambola kasi lo conjoncture vie ndenge pesi ngana ko longwa ati njili na kuti mutu na kuti te so na ke cop mo ba pesi nga 3000 francs jamais na matabisi na zonga ndako avant na kozongela mbangu
3000 na koya malembe tipo kwa 3000 ne bomba ngana ekolo pona ko malobi na lamu kamala malamu nana kama ko za Pierre bakabelo 5000 zana zaka taxi bandi musala sika bakomia na compagnie tembo mka ya risque kutana mtakabelo mbala moko ne bosaka na vie avec le coup de soka tamboli Pierre azomona tata bakabelo 500 soka simbe za mukia matarabisité andi matamba na nzete takataka mabakuti ya kokoma moni ke 500 ne bomba ta na ekola lo ya lobi bongo yo muto zotala bolingi via minene boko selaka batu makam kasi ya firiba kanganga te ya kangona ni na bano polele bo chefi na spectacle mutrokola nga soki na peso confiance na vie yokanga soko soki na vie na difficulté yokanga bomba munoko soki nga ndima yango na soko lobande konanga landanga penza tala na sengyo na lobi pardon faute musu tozo pesa nzambe eza ya nzambe te kolo mokila kokiselanga na onyonso toke malembe soki na tali parcours makamanga na kuta nango banda bomwa na tilelo soki na zo vivre eza mawa nzambe kolo mokila bomba anga pona bomengo te kolo mokila bomba anga pona kozanga te kolo mokila bomba anga pona mawana ye po soki na tali biyoma makambo nga na sala tilo na za eza ye siko toke malembe koma na makambo etali kopesa vie na nga conjoncture na bebisela ngonga bongo na kosela bato mosusu ya pembeni ero nga nazotambwa na pasi koma ezoteya nga te lero na kozwa $10 na koma mapekondire na bonga na wanga ni pasi alobi na nazokanga pesa na opana makambo verité église oyo tozokendaka est-ce que bazoteya bino mpenza secret ya vie église lakisa bato baluka nazoloba polele lola boyebisi bato wi muto asambelaka nzambe soki aliaka bien akobanga nzambe makasi mpe bikoluka lipa na kimia oyo apriaka makasi alukaka te ato te ye ndenge nini akendo defana pembeni akobeya kofunda kosone koba ekoya nakoloba makambo soko ndiminga bien botika kokofre bato libela na église lokola kinzonzi église boteya bato soki basambeli bobokende soki oboluka mpo bopesa ofrandi lobi yo ozoluka libala est-ce que libala ozokende okotela bageni mpo bala oza na munoko malamu korépondre mibali na baquestion ubi okataka mibali mangala lokola otanga mobali atanga te bosoni moke bandofinga mobali ileto na miso ya bato tanga koyoka bata botino bana misato soki akimi ofoti ya nani nayo banopolele yo olingi mobali yo moko tanga zolakisa ba $10 bibamba moto atindaki yo te ere mobali akomi piaka moto alibosa kolivre mobali na famille tina quartier mobali apiaka yo ntango mobali azoyoka boye valeur nde ezokita na famille bakopesa valeur ndenge nini basi ya lelo nazo makambo apete mama naloba claire soko olingi mobali zaa na sa bokonza mobali ata otina famille riche mobali nde azaka lokola moto ya mutuka ata remorke asimeza ya propre talela moto ya milingi okomiso matadi soko oyokinga nazoba na facilité puis mobali soko ozwi mwasi komonela ete lokola mbo okangi na singa meme mbo okangi na singa bafungolaka ata na 0 heure atourne na lopango bando otya mwasi na ndako meme jour ya ferie ya feti bima ata na mwasi obeta turu rien so okuti mwasi propre zu ebani ondira ozuki mbanda pembeni ka ndenge otikaki na liputa milinga ezaka milinga eya na mwasi moso otali age na libala ebalani te mwasi ya 34 matama neti ya mama 57 ans ozomona mwasi azotaki tata moko azoregrete faki nazande litama boye azomifulelo ndi oloka pema soki fe dege ekoti lupango ekomi ngai mwasi banda akota ndako asali 6 ans na mobali alia musuni rare matiti na matiti langage ya kofiotela bato kozala te ndenge nini nazoma no polele epi nalingaka te libala tokoti na mwasi nzela moko nzoto moko après 6 mois mwasi aye monene kolekanga te tika komeka mingi na moto nayebi topesi mbongo bandi olamba nana ebeli te deja omeki lipeka yango moko na kingo esili na moto tanto lokabolo koti su na kati tala nde ezoleba ninga trago yango nakoma se moko nalambisaka soso nakendeke pai te na fai na ndako ozofungola nzungu otala natindiki fenêtre ma chéri tana se nati pomeka su papa ya pamba soko meki ya fraga par na oyo yango wana ere kokabla tokotala 4 ezwa 3 point leki damo moko sakana boni kosaka na famille bo yango na remarque cheki libala kaso mobala nika mwasi fa monene mba boyelaka nini nekotala soko pese mbonga wenze akobanda boudin nzela nzana mbonga wenze tibe pise kozala okoka te po asisi mbongo na boudin okomeka supu lokola mwa ngai mpo bandembe ekube ebele esika mingi na moi supu ebiminga ngai me biloko elali te
okotala fufu pesa ke 3 bikola pembe sangena mo mwinda sangisi diata na kati po kati pa chango na mbongo alikele mbanene ko ne konzo na yebi ba joyo na technicien ofia godi ya masina tela comment yo sala kate carte to etondi etondelini mbongo eutiwa eboteli koteni yo yeba na yo tala ngana challengera keba na mwasa zo sala konzo sa oyeba soki ba carte ne etonda ndo 4 mangala pamba po boka bwana po fona esema emati na yebi yo sakana gala kobalo ngana yebi ba joyo na yebi base tala ya momoni nga na kengela kata misuni lali yo lai na butu na zola mkana tanga ngolo kwa muyibe lali mitano ponge gome manga pamba na komina likala na sima mire lali 5 pondo te ko bungisa ngango bongo na tonga na mkana tala chela papa mayati mauvais amoureuse sakana yo alingina kufa no katika naba bomengo ni kotika nango te fa 14 pouces okoteka gowa sakana yo pate ya yo atala challenger alali awa ibala bala mama nanga nazo pesa conseil vie eza technique de guerre vie eza so kola ekenge nazo songela bima kende kopi bima ta na 4000 fa ba wolola yo et puis akanzoto kilo ozabisenga senga na banguba baninga te ba komona caractère non direct étudiant po chembongo na poche moi ça na complexe tambola piaka songa piaka likola lo fundo boya misala komonsenga mwana muke au moins mwana muke a 8 ans que sengengu après ko siyo ko za jogo abeta balewa ogoyeba on comprend nga très bien nazo pesa ba piste clé to na mboka moko kengela yo kanga très bien vio to zo vivre mutabungi siote tala moninga nazaka na soni na ngate ngana za challenger tout fait na longwane na masolo o ezanga mbongo komanga na kofanda munoko na ngebe batongo tipo ko kofanda masolo ba jouer